couple bato wapi photo mususu kana zoka ba photo na yebisaki bango botindelanga ba photo batindelinga ba photo wapi lisusu awa lisu botala ndeko na biso en tout cas ba congolais bozaka basi kitoko nzambe asala biso kitoko tofinganaka te tala ye kuna elongi mabe tala ye kuna oza bofingaka bato kaka na soni neti mwasi oyo mpe bofinge na makambo nini bomona ye wana mama bana ebele moko te mibale te misatu te bino moko bokontinue me tala libumu eza te tala tai bizu mabe yaya tozokende na otia audio kala te tozolinga na tolakisa bino couple nini sango alinga bebisa sango osali bien te sango tolinga ko papa sango tika makambo oyo osali ebandeli yo ndenge nini sango yaya memi na photo ya noir et blanc couple ezobimaka kitoko yaya botiela couple ba cœur merci Jennifer na ba cœur botala couple kitoko bongo siko papa sango soko bomi libala soki mwasi aboyi ye sikoyo mpo anga nayoki sango asiliki makasi lere bobanda kobenga bokopesa mama o conseil aza na bana sisi oyebi ye mama nga nayebi wapi Yolandi tete alobi aza na bana sisi Yolandi tete te okosi sisi ebele bongo te bana sisi te bondima ya bino Yolandi tete te azali na bana sisi te botala nani mutu aza na bana sisi awilo nde aza na bana sisi yaya awilo mama te awilo abotila bamama soki 4 te fo komaka bien awilo nde aza na bana na ye soki 6 me topesi ye respect ndenge nga nakanisaka loyenge azalaka nango akokoza na bana ata 36 merci Yolandi faut préciser oui awilo nde ndeko mwasi tolobela ndeko mwasi libumu pla leko komi bana 6 tala kaka mama Clotilde Bondo bambote ebele voilà ce que bandeko nanga soki bakafe na bino eza déjà prêt tozali siko koleka kotia audio na audio wana ntango tokotia yango totia photo oyo ya coupe ya Barbara na nani na totia photo wana ya Barbara tosala bien. En tout cas mpo na ngai nakoki koloba te ke awilo aza papa moko bibota non na succès oyo awilo asala parce que mikolo le mosusu succès dimina succès oyo asala azalaka na bana 6 non mwana na ngai déjà fali aleka kutu kaka na nana ketchup 5 siko ntango tokokonte nyonso oyo abotana botesi de l'air fali kaka moko wana na akokisi 60 te aleki déjà awilo siko soko ozwi papa oyo na ye mpo na papa na ye papa wemba atikela ye biso soki ba 100 soki ba 60 mata likolo bongo soko ozwi papa leki na ye kofi akotikela biso combien ye aza kaka na 6 te kombo na bibota bote simbi na ye te non fo bolongola yango bongo soki botie kofi kuna sente kofi azokende na 70 awuti kosente mwana mwasi wana mwasi na ye wana mukie wana asente te bule atikela biso 85 te awilo kaka 6 ezaka lokwa kaka oboti kaka na mwasi moko ti Yolandi te respect na ndeko mobali na miziki oyo nyonso ya beta bande kokende baafriki de l'est bawapi bano kaka bana 6 te aza mobali ya kimia papa sango nde alingi abebisa couple ya bato Joyce likambo ezoleka wa likambo ya awilo landango tozotia siko voice ale tokota qui m'a appelé encore bozela tiela bino voice boyoka papa sango bobatisa bajeme yaya botia bajeme papa sango oza wapi papa sango yeyo bozela bibisite elongwa et puis ebandaki na 30 tobanda ta na babandaki yango mpenza bande
to bandata na 20 te to bandata na to yo kata mo makamusus to bandata na 25 hein pour la compréhension ezala bien Tabulei atika bana 116 la katangeza aza na raison 85 te alekisaka ba 100 bino bosaka na Tabulei ake etikela bino bana 85 yesu azalaki na héritage ya zolo ti oyebi bapesa zolo wana na bato nyonso voilà. Qu'est-ce que tu peux communiquer à ma jeune babandi ndulelo ba côté la ndenga bo et une année après on a balongona ba na après vraiment ni voilà fait nde balobaka ewumelaka mingi te ya neti biloko ba chinois boyoki biloko ezali temps eza ba question mœurs na temps tozo vivre sikoyo toza na temps mosusu kala ezalaki bongo tata na baroke jazz je ne peux que respecter parce que ezali ndenge mokili ezotambola autre temps autre merci ndenge bazo mokili ezotambola. Est-ce que fier nango bien tu regrettes peut-être si c'était à refaire je pense que il faut mutazo mériter talent na ye penza il faut jury ezala d'abord qu'est-ce qu'il faut ba jury bazala ndenge ezalaka to monde ba concours ba Vodafone soki ba ni to mona kawana ba genre de to mona ba Got Talent ba to ba vandi ba yoki en privé akuyembi bien ou pas neti biso bande ko juger biso directement na ba membre effectif ya groupe surtout ba doyen ou ba yebi baza na oreille musicale soko beti bien te parce qu'il y avait des millions de batteurs na Congo parce que nous avons un groupe Let Vive la Musique de 84 année 85 boye ko voyager bokei poto et c'est ça et ça va m'arrêter les lots donc c'est regrettable mais comme on le dit autre temps, autre mœurs. Très bien. Alors, on a place dans la bête, c'était les Cambouya, il y a Vive à la musique, comme la nouvelle génération. C'était Tolobel comme un bon hôtel qui est Tolongwe Bissomoko. Papa Mba qui avait évoqué directement, il avait ras le bol. C'est tant que c'est un bon après concert, à partir d'aujourd'hui, tout mon côté, à partir d'aujourd'hui, allez, tout le monde, groupe na télémission, groupe Ekoufi, Vive à la musique. Moi, j'ai mon groupe international. Donc, on a un plaisir, groupe Essili, on a Viva. Après 6 mois, il y a une lettre, il y a une demande d'emploi. C'est comme ça dans l'aventure à nouvelle génération Bandagi. Alors, on a un couloir, et Bandi Koïmaïma, Bafafa, Batuto, Atolongo, on a souvent dans 6 mois, il y a tourné, Bisso, to Vivaka la musique, tout ça, tout ça l'orchestre. Quand on a la coulisse, Bandi Kolo orchestre, il passe son Bayoki. Allez, chef d'orchestre, Papa Mba, Enani Fataki a reporté par mon groupe. Papa Mba Tango Ayoki a tenu ba élément ni oyo ba le baken. Ayoki ba combo moko boye, soit ngana kati ba licho mo bato bazaki nini. On a ready à Tigalai. Ready à Zalaki toujours parce que bon bazaki na Papa Mba dans baza na branche ya world music ba kenda robeta makam na bongo ba Peter Gabriel. Alobi attention ba tutu ba ko longo mepetu na wiloté. Salisa réunion. Abi violo baki 6 mois après. Abi mendo ba kombo le longwana na rose la 6 mois te. Salisa réunion. Ya sala le roi Jésus combien sur la convoquer réunion na biso dia to sala déjà stratégie na ba camarade to bia to kindete. La seule personne à Kenda qui est bongo ende pour personne à qui a dictaphone comme espion à côté à qui Oyoka. Papa Mbatango à côté na salle, il y a une belle ville, la métro Belleville. À côté à mon la présence na biso, c'est la première des choses la salle qui a fondé les portes. Oui, bien des na bomo ani na. Bon, oya Monique a lingé sur que c'était donc porte ya ngona bimaka. Oya Monique. Oya Monique a lingé sur vivate donc qui porte ya ngoya bimaka déjà. Ah bimaka. Atelemi. Bah, tu peux, nous avons bougé à Zate. À Kangi Porte, à Siliki, il était moins content. Lui a s'excusé, puis papa, Kanda Pegoya. À Bengi Soufata. Voilà 6 mois, quoi. 6 mois, quand on a 6 mois, quoi. À Petit Fata qui, surtout à Willow. Et c'est pas pour que n'a connu ça. Mais j'étais franchement, témoin Bali, seul musicien à Salaki Nyonso. Qu'est-ce que tu retiens de Papa Wemba? Zemoranko. Viens-moi bien. Viens-moi bien. Viens-moi Nyogola Bapeti. Ah, Nyogola Bapeti. A utilisé Abisso sacrifice jeunesse? Non. Mutoto nul n'est parfait. Hein. Tous toujours dans des défauts. Ma parcours, nous sommes bêtis. On a bêtis tes places au Bali. Bêtis tes places au Boti. La place dans Bali. Voilà. Boyo Kayango question.
papa sango alinga boma makambu yango oyo bandeko na kosenga Claire bakosilisa bobenga vraiment bobenga na besoin ya bavi na bino ekosunga famille mobimbi ekosunga yo toton en tout cas papa bobenga mo pe bobenga na bemission boyika ya mobulu te bobenga vraiment naza na besoin na bino alikla yoka bino lusana na nga na besoin na yoka yo na besoin na yoka bino voilà bolanda na bokebi nyonso question ngo peda yango ezoya bomatisa esu balike bomatisa balike atuni ba question abanda miziki na ye wapi a expliquer ndenga kota na viva la muzika mbala moko pouf akoti na vie privée na ye je ne sais pas eloko ni ezwaki ye est-ce que ndeko Barbara ayebaki ke ancien copain na ngaza na Kisasa na asa coopéraki toyebi te. Bonsoir Aline wanga na biso Lise Kababa Mbote ebele. Alors bandeko nanga vraiment bolanda na bokebi nyonso twendi. Naza na bana 6 ans mais avec différentes mamans. Maman ebele naza na bana 6 baza na poto bango nyonso bana pusani naza na mwana ya liboso auti kobota kutu comme na Kevin abotelinga déjà Coco première fois na koma Coco très belle mwana moko ya métis mwana comme il a plus de 30 ans mwana liboso na mwana moko ya mwasi ya landier. C'est la seule fois où je fus marié légalement na kendaki na mairie ezalaki Nathalie tewe ya suka ezali Paradis Cacharel. Maman na lovi ozana maman mususu awa oyo oya suka ezali Paradis Cacharel maman na lovi yaya moyena tshela bino mwana ezate mwana kitoko la ye wana yaya papa sango nini abi mwasa suka yeyo bandeko na ngai ata bino moko ame alobi aza na bana 6 na ndimaki yo tete nga mona landaki émission avant na kota mais yo lobi o aza bibota nga na lobi non bibota na ndenge ni bana 6 siko oloba nini na papa Wemba na Kofi na papa boy yango na biso za bibota te 6 na vedette ezeloko ta eza iloko te 6 eza iloko te na vedette kutu vedette tazobota bana 8 12 yaya aza bien bola naza na mama est-ce que kosalo pas sur na lobi ayoka pasi na likambo nini papa na mama moko ya suka naza na mama suka te mama ya suka mama moko ya 8 ans o bala awa na Kinshasa te na Kinshasa te mozana mwasi ko bala na 8 ans o bala mbodi yango yo tazala makambo na ebaki alikambo usala o mama moko azali apa binazo eba ete tanga kombo so mama oyo natanga kombo tanga kombo soka na ebite salo mabete okobeta biso lisolo na ye ili solo ya mama obova na 8 ans na van na basi nini na ebiso ke naza na bana 6 na vandi 16 ans na femme na ngai légitime na balaki Nathalie Joko on a yemba na coupé bambali bobengelanga Nathalie Awilo maman na Mano il m'a donné une très belle fille moi na ngai aussi lisa université a eu master na marketing international et même elle a été pendant 5 ans nani chef à programme à Trust TV et a comme un manager à Trust TV UK parce qu'elle a une tête et là je gérais artiste mingi il y a Mindele il y a peintre Loli Darko et là même comme petit à petit comme ça la team ngai excepté bango balé na tang banani balé mais pour bota banani balé avec une congolaise qui n'est pas connue qui n'est pas dans le milieu kobota mutu banani balé quand même ça là qui moi temps et d'après plus de 8 ans il y a on a aussi la confusion 8 ans 8 ans maman moko asunga oyo na botina camerounaise kombote na webisa na botina camerounaise moko sango botina imona moko azana à Paris même si c'est mon fils mais yasuka na ko bota on a ko bala moi sinon tu venais plus de 10 ans o yasuka na 10 ans Paradis Cacharel maman na levi yewana maman na Lovi a beauté on a pesi combat papa na Lovi il vient de fêter ses 8 ans. Est-ce qu'on peut te traiter d'un homme instable en matière d'amour?
ndenge bazo juger na libanda oyebite ukoki Pourquoi ba musicien la plupart est-ce que penza sango azango bazaki alinga kota penza bulu yeke mutu ana mwasi na ye mwana ya moke alinga ye mwana général bazaka kitoko na Londres mam papa oh suka wate papa toka te mission so na zaki na ngena bando chao kaka liboko boye kata kate mission. Ok, et dans le but là, je ne comprends pas d'où viennent les problèmes des relations. Relations, quelle relation? Les relations avec Barbara ne s'est pas passées avant qu'il soit marié avec Maman Paradis. Il a trompé maintenant Maman Paradis avec Barbara. Non, a trompé il était. Mais Sangonde Moutou a posé ma question ma bé azolo bake relation no ya suka. Azo ko insister que relation na yo ya suka bande on a yebi poni na zo kata audio lem su boza on a bozolo bala da noti tikaka ko chaté pour na ko éviter copyright relation ya suka ya zo insister et puis nani ndeko na biso mobali atikala ko beta lisolo ya Barbara te basi nyoso wana tangi camerounaise oyo boy abetela masolo na misusu kutu atangi te ba copine abetela mais oya Barbara abetela ye te et puis comment sango akaka asa nini abeta c'était kaka relation na yo ya suka c'était ça le problème oyo sikoyo ndeko mwasi en tout cas bandeko nanga moye te sikoyo biso nde na ligne tokosala ke libala oyo tosauve na okosa bino te makambo na oloba na bino na yebi bomona nga kaka mama rando mais on est là pour nous sauver moko mpe tolataka kazaka ya série. Bonsoir Paulina Zacharias. Voilà bandeko bo continuer ko like tozokende bavandaka na basi nayebi te menga na vandi na za na libala na bali oboti na basi 4 bien sûr ezalaka komeka ezalaka ba erreur to ezalaka blague okani petit funa botana non ezala nini eza pe presque eza ba erreur +33 yaya kasha ekobenga te o allo mama tosilisa audio na obandela obengo pardon bandeko bozela tosilisa audio s'il vous plaît na boyi nalukaka ngo ere nyonso ekimaka eza yango mpe mokuse na oyamba bino kala te te ezali un peu baloyenge je veux dire okobisaka bana obota na ndenge kaka bato baboti bana obota na loyenge esango ndozoyebisa ngai non ozana loyenge je dis eza copine bozobima na ye pa et puis vraiment papa sango yo vraiment sango pena papa ngo azalaka sango ya solo parce qu'on m'a dit que Oasis a une beauté naturelle. Maman a dit que c'est pas une présence, ça fait longtemps. Tu tu écoutes un écran. En tout cas, yayo yango wana beauté naturelle. Car ndenge ka ozomona kaka paradis. Yaya azarane sangote bengi nga tote discussion azaka sango ya solo ngabi sango penza ya solo akopose ba question ya boye. Papa sango na ebita liaki nini jour wana liaki nini papa sango liaki nini comment ko loba na ye tangelanga bana oyo bota na loyenge siko soki pe aza pe troublé atangi abi wana ya mwasi tel na bota ke na loyenge est-ce que bana ngo papa sango ba sepela papa na bango azoloba na bango na télévision pour nini kotia moto ngosala pe bémission papa sango zaka mayele ninga po poser ba question pe ya bien. Ok, nous reposer mutu bana nini obota na loyenge ata bino moko na niveau wana sango openda na ebite soko liaki nini na ebite na comprendre exemple comme ba période ni bien ta visemi so ça toujours contre longola ka bazemi au moni pas boti mais c'est quelqu'un qui n'a pas boti ça mutu quand même vous avez en considération donc ben moi ça c'est moi loyenge et au bokala on attend non voilà boni mama oyo ya suko nazo comprendre tiens bon na tuna kaka pona mo alors boni mama oyo ya suka mama
Tiamba lola. Mama ya suka yeyo mama suka nzambe na ngalobi mwasi na nga suka na bala yeyo toza na Londres. Toboti mwana komona ye utoki lovi pardon lovi mwana kitoko nazo comprendre sango te ya fobo sambela ke même ndeko na biso paradis soko zolanda biso foko ta ba prière sous démon kaka ya divorce azolanda yo po eza normal te na ndimi te sango oyo ndenga memelaka makambo na ye aroyi komema ngo boye te parce que nazoyeba te même ikutu moto atanga na ye baku yango te ya nini te ntango moto azoloba ke naza déjà marié na ndenge ozomona nga boye na wuti kobima na ndaka libala na ngai nazoya na libala na ndenge na wuti donc ndenge ya wuti na ndaka libala na ye azwi avion ale yo ozoloba kaka mwasi na yo oyo asuka epi aza mwasi asuka te aza mwasi moko bozomona bafoto akala atuka penza oyo bato bakomi kopiblie ya kala ya 1900 wolowolo wapi yango oyo botala bafoto na bango ya bolingo na bango ya kala sango etali yo botala bafoto ya kala tala lelo mama wana akoma pe longi mosusu Barbara botala bolingo oyo me mama ndaku ayebaki makambo te bafoto nyonso azo comprendre te papa Awilo place azali Yo, le gros ozo comprendre les autres. Si vous toujours changer chapitre. Boni Barbara Kanam. Yangwana. Barbara Kanam, oui, je connais. Il a posé question. Ça la nouvelle nayebi très bien. Tout ça li ba duo to yemba naye. Na to na mamba yemba te, na to na mamba bolingo. Ya bolingo no to za na bolingo te. Boyoki na so tu na makamba ko yemba te. Na so comprendre pas oyo na sango abima na Barbara ngote. Foizala Awilo moi bokende abolem so ke pe papa mbanda zo poser ba question pour nga na zo comprendre sous sango tata binomo na zo comprendre ngote eza na ngoko to kamwa te lise biso abima na Barbara mais problème ezala ki pourquoi zo insister kaza mwasi na ya suka pourquoi zo insister pourquoi azo ebate que ça cause même nga et ko ça nga choc mobile nyanga betela nga lisolo wana te na yebi yango te mutu bazo ko insister to sali combien de minutes sango azo ko insister mwasi no asuka siko mwasi andaku azo chaye wapi apesi mwasi andaku relation oya mwasi na ye baza marié apesi yango te a saboter libala bato c'est pas bon papa sango non tu as vraiment mal agi ko sala resu ba question de ngwana te so mtaye biso de aza marié passer na yenyo so bosalité boaka respecter tout na ye moi sino andako est-ce que je peux me permettre boboti bana boni à sala ndenge ni so linyo kota mais tu peux pas kozonga et puis passer à leloté ya kala ça fait même 20 ans passé pour se comprendre ya leloté en tout cas bandeko nanga est-ce que ezali eza normal te bandeko nanga to continuer. Jamais. Tout ça, la bolingo, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Peut-être dans le passé. Pas peut-être. Oyebi, ngala sana moi. Nayebi ça que au salo passé. Non, il n'y a pas de passé. Principe, il y a d'accord. Principe, c'était en quelle année? Vous avez passé combien de temps? Je ne me souviens même plus. Mais vous avez vécu ensemble dans une même maison selon les, il faut aller lui demander. Les informations à ma possession. Oui, à gogo débattre. Si c'est pas ça, oyebi mutu mususu na l'heure yo. Même babasi na boti na bango. Et puis sangwa lobi bovandaka na ye ndaku moko bambote belé patience en tout cas toza be formation to sepeli na présence ya oasis beauté naturelle lobi sango azoloba bien Barbara mutu aboma libala ya Awilo ya liboso ani kola Awilo Barbara ok donc balabala liboso ka libala liboso ya kala mwana kuta komi na 30 ans. Hier sikoyo sango azobeta ngo comme si eza likambo sikoyo nde problème na biso yango yo fala poser question bien moi si no wana ya kala wana obo banda ko yemba ne banzembo wana ozo comprendre mais yezo lo belango sikoyo azotiango présent entre temps balobi ke na présent na sina bala il y a 10 ans passé
c'est ça niko couple place comme na mbutu so je crois que bozo comprendre ngai de nazo expliquer bino ce n'est même pas l'aime sous ata bako bon to wana to temps bando benga. Je trouve que c'est pas galant de dire voilà nazalaki na moi si boye nazalaki na moi si bo peut-être que discours ya moi si wana par rapport à zalem sous na mobali lero baona botina bon mais tout ça va imana ngai maman nazo la logique na yango ozo mona réponse tangé zo zalem peu boye ezali que au moni muto azalem sous na vie na actuelle la plupart bato ba sala la vie actuelle lem so moi si atayo bimana ekala oyebi lem susu mobali ne ya sikoyo ako sepela te batangila keka bakombo sango ezoya. Très bien. Tantôt yo zalaki mwasi na ye yo zalaki bien tu vois même ngai bazotangela yo mwasi na yo wana kaka. C'est dans ces contextes-là. Et Zali, voilà, et Zali, respect, je comprends surtout que la femme, il faut pas. La femme est. Oui. Peut-être pas l'obéla la bébé, mon bal, qui n'a bimana moutouana, ou bien Zali, histoire que ça l'a raté. Voilà, donc, il y a la gagne. Oui, il y a du respect par rapport à. Ça, c'est bien, parfait, j'ai compris. D'accord. Moi, c'est la femme est semblable à une piscine. Ah bon, je ne savais pas ça. Tout la thème ou ta sukolaki. Oh mon Dieu. Depuis ton ça le moi si alors la piscine bambo te belé maman beli la bisot quand se fait la présence na yo et puis na couleur na yo ça biso qui to makasi na miso sango azamba kaba lobi moi ça za la piscine soko yo sukula kaka kotuna te nani alekaki na mayo sango mais avant yo suka na mai soko mutalekaki baso bataka ngo de akisiti mai pe ya piscine ba changer ngo te sango on a boy proverbe na ngala sepe na ngala ngote na moni pe simbi na ngote ça c'est manque de respect azo manquer respect na Barbara azo manquer pe surtout respect na muto ayambi lise na biso parce que muto ayambi aza marié Barbara peut être aza na marié to yebité na soki ba information te soki Barbara za marié mais yaza marié moi si na yo kombo na ye paradis Karaché moi si na ye babenga ke paradis Karaché voilà moi la général Basilwa voilà tozo continuer so bandi historique ba CV lokola OPG okufa surtout que tokuta ape basi yango ba vierge te bon salaki de ape na passé na ele msusu avanga si bo pe na botala bango c'était pas des saintes vierges parce que jour okuta na bambando omona taille mais biso neti toza bato toyebani mingi bakombo ekenda moni kangami kaka yo babosani le msusu mutabima na bato pe ebele msusu mais yo etikali kaka ala komala bala basi msoza de vierge ko kangama mobali makabuka koloba o tengala lingi boye et tu me fais ça tu me fais mal ozo fait souffrir moto de vierge obeta katali sona été mais là ça peut oppositer allez kaka pe ba papa la bino bazo mona nalo loba teke sel bono kangama na moto ayelelo bono kangama na moto ayelelo mais rancune est à la raté surtout ma relation avec ça il y a la raté quelle est la valeur que tu donnes à la femme? Beaucoup. Continuer na question ce qui moi cité ton bota matin très bien bango ba mema biso na libumu pendant 9 mois bango moto a supporter ba caprice na biso c'est pour ça on est artiste mingi to yembelaka ba mama soko zalaki mama na ngai uza uleki nyonso mama soki likambo beti libaku kombo liboso waka mama il aura jamais papa et maman za na place monnaie na ba vie na biso za ba valeur moko inestimable maman moi si en général faut respecter la femme o yoka bene ba comparer moi si na maman o te entre moi si na maman ozona nani so yoka na yoka ba histoire moko ndenge ma position les anani bakala tango zo na batolo na maman yo na ibale moi si pene balé ba bibikisa mutu moko ya bilongo de l'autre na bomona ouais maman tikali ka maman za toujours maman alors pour moi si ouais, ça dépend. Nous sommes bien tena maman. Et papa n'a besoin pour la maman. Ngala pour moi. Ngabe na poni la ndika. Ngabe na pona ga. Ngala pour moi. Ngabe na poni ga moi si nga parce que papa c'est pona. Papa pona. Mais papa fait à la maman na. Mais il pas pona kuna pas. Le roi na maman na papa na baba va. Mais na contexte ni on a contexte aliba là on a contexte amour maternel. Non mais écoutez, moi si yo mutoponi, maman yo mutopona ta. Ah maman c'est délicat aussi hein.
Bolingwa mama eza. Opona mama te. So ba loba bandela mokindo lui mama ba voisin. On opona mama no tamu. Ba les ali cc. Ya makasi. Mama na mwasi. Mama na mwasi na circonstance ya pasi ba lipona. Soko balaki penza ya solo. Mama za. Zwande mwasi tika mama. Ah, pour ça la maman ni après. Bob bois kaeba bouma. Eh maman papa mta obiksa. Yo no zobiksa mama. Ah, na ibali wana lobi. Na ibali. Fo benga papa ya obiksa mama. Bon so papa za musika osala ni. Kasi na zino mwasi. Ah, uzotala na mère azokene mama kufa gaga tala na batela. Kasi bakoko kwa pese mon Dieu. Ngai na yebi na motema na ko kuzindale msunga mo parce que tellement na kolinga na sauver bango deux. Heureusement maman. Non maman oui, maman moi si pe quand même. Te balobi moko. Moko nani ko sala na polo belanga moko. Que pona moko. Merci beaucoup. Parenthèse Ah oui, on Vraiment. Tellement j'aime Awilo. Bon comprendre, ça va vraiment musicien préféré na Voilà, bandeko ligne fungwami. À vous les claviers, à vous les discussions, dossier na biso yangoyo na présenter bino, boyo ki sango, to commenter, ngape na commenter déjà, to yamba mama na biso abenga ki to rappeler, bo benga bandeko nanga émission na biso bino de bo komisa mo mulai parce que nga na si na commenter, soki bo bengite to kati na pesi conclusion. Bye bye, to futani mbala sima. Mais bon, continuer ko like o eze miso mo kitoko. To yamba na mama na biso to zongela ye. O ya benga ki biso. Fallait to silisa. E ngaki zala kitoko makasi. Voilà. Voilà. To kanga na biso koto. To za audio msu to tia lisuti. Ah, oui. Oui, allô, mami. Bonsoir. Bonsoir, mamou Coco. Bonsoir, ma belle, au téléphone. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. En tout cas, Sango akanaki awili Lumumba soka yena plateau na ye asasa yo tonini. Asali mabe makasi ezalaka te. Mutu aye po asala nini. Ou bien omoni Sango déjà azaki contre concert ya Fali. Baza bato batubi Fali makonga pour na concert na ye. Lokola pa oui la beta ki na concert a Fali alobi bon. Ah oui la beta ki na concert a Fali. Oui. Merci. To bandi comprendre. Lokola Sango alingaki ndenge Fali a beta ki te. Yango wana a poser ba question ya mpulu ezangi mutuna makolo vraiment. Mbala sima kolekaka no kuna te awilo so kolanda émission ya ladana kolekaka te. Kwa mutu oyo alingi yo te il faut yeba ye na maloba ntango ozodiscute. Wana osekaki kaka mpo ozalaki na plateau me ngai so nazalaki na place na yo tanka na bimi na plateau wana vraiment nalobi soko omoni nga lisusu olongoli nkombo ya Willy Longombo te ya yo ezalaka te. Nga mpenza soki nazalaki na place ya Willy Longomba na sisi kaka émission parce que nazalaki na choix te mais tokotikalaka lisusu kopesa na mbote te c'est n'importe quoi. Ozo poser ma question moko ileka nango 30 mwana komi na 30 boto ya ye mwana. On dirait makambo ya lobi. Yazo bango si moi sino asuka, moi so asuka. Koboma mutu ezaki ko tembeli na likom. Koboma mutu ezani ndenge nini ozo sangwisa mutu mokili mobimba bazomona. Réputation mutu basomba kango te. Bon akoyi ko telema te sino te batu banki bapesa ye faute yanke baluka te azali courtois te. Mais na place na ye katanka to kati miso esili ngana yo esili ngano esili ngai na tambola kandengwa tango presenga ngana yo esili koya ko tangela nga ba verset biblique ya kwanga na makaya bote poso le belanga likambo eseli ki 30 ans bando ko batambola akana ba passer ba to sana le présent toko solo la lisusu te. Wana Pascal ngaki Fali te soki batiminiki ba oyo basango wana batiminiki soko moni te mutu azaki tim Fali ale baza bato ya n batiminiki bato ya n makasi Fali asakei botikalaka na n na bino na se po abetaki na Fali
yawana moni ene na bango wana Yes kwa ayeba kite wilo ayeba kite awila yeba kite mwana batu mwa ite akomo ko beta mnokazo yeba neli suste likambo leka 30 papa yo ko chela ngali kola mesa likambo nini uji kukuloja ni sango wana nini bila bata timi niki bozamba nepe za bata timi niki falia sa komana nana baboti bana ndege moko awili longo mazana mwasi ne suka zana ndako mama zana ndako mama pesa e conseil mama nga peza mato ino na koto no pesa conseil likambo leka nango 30 pe ayebisa yo ta bota bana pe bayaka pe epai na yo bongo siko ya sikeza nango te aninga bimisaka polémique moko ezanga muntu ye ayebaki lisolo oyo te mama ndako ayebaki yango te pesa e conseil problème eza te mama mais bana nyonso oyo awile abota libanda abomba te bayaka wana barbara babota te babota na barbara ko ya nzela ezaki nango libako ya nzela mama eza ni de sans effet bana pe basi bakoli yoka parcours ya bana ne pe aboti libanda ndenge bazosala mosala kitoko bongo siko ngai naza na kati ya ndako yanga nini na kati mwana mwasi ne faut réfléchir mpe aza mpe mwana mwasi atangi bien mobali na ye abombela ye te amemela ye bana nini nyonso babota libanda mais abombela ye barbara oyo ayebaki yango te est ce que moto akoboma libala mpo nango mama ezaki nango libaku ya katula swasi nga kutu soko leki liboso na nga na kofingo mpenza bien katula swasi likambo nini okoya kotyanga mal à l'aise mpo baboti no te ata souvenir moko eza te katula swasi bakimi niki bato ya ene po abetaki na fali babetaki kitoko po oyo olandaki nini ya fali te biso bato ya fali tolandaki ngai naza moto afali lobi kutu navandeleke bo lisusu na mwana oyo soki gene oyo afra ya belgique aye namonaki te awilo te natalaki ndambo nakobandela su bayambaki bango na fali bayambaki kitoko nga mpe nalingaka awilo mingi nalingaka awilo makasi nalingaka awilo mingi na makasi na eta na ye ndenge aza kitoko ndenge wana bana oyo aboti baza mokie un beau gosse comme lui anga bomela ye mama soki mpona kaka komwa ye totya foto ya mwana eza te soki natieli bino foto ya mwana elongi mabe mwindu mofikasi tubuti kala alinga ya kobomela awilo longomba libala na ndenge ya kitoko mwana wana aza na yango otali okoki kokroke ye bano aboti aza moke mama aza na kati ya ndako afana ne olibaku ya nzela ezanga motu na makolo bato ya timiniki bato ya ene bokufaka na ene na bino ndenge wana natiki yo bato mosusu bakontinue akipa yango te